Salut, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ma grande famille, voilà, aujourd'hui c'est déjà le 28 octobre 2024. Il ne reste que 3 jours pour finir ce mois d'octobre et entamer le mois de novembre. En tout cas, joyeux anniversaire encore une fois de plus à toi, la poutine de l'écriture, belle Vikondi, la patronne. Le mois d'octobre, mon bimba, oyo, ezalaka ya bino, parce que c'est mois d'octobre. En tout cas, bato babotama le 28 octobre, to souhaité bino, joyeux anniversaire na bino de partout où vous êtes. Famille Bota, shalom, na bino. Et c'est kabozwami, dinashu, pesha lover, mbote mingi po na bino, bisika et zwami bino. La famille, avant to kota na maman na likam na biso, je crois que to moni miniature na biso, to moni titre na biso, mais on va essayer un peu de parler de quelques minutes pour na film na biso oyo ezali koleka na Bellevue télévision oyo ezali na kombo ya The Dog. En tout cas la famille film oyo jusque là nazoyeba te Bellevue azomema biso na mopanzi nini na minute oyo fona lobaka ke non toyebi te dog wana eza tegra ndenge akemboka akozonga na makambo to eza ndenge nini. Mais un petit souci, la grande famille, vous qui me suivez, famille Bota. Na benga bino tane maman et moka benga rabiso 3 fois. View eza down. C'est vrai que mikolo YouTube a kangi penza visibilité ya biloko, mais vous sentez que kilo penza eza na kati ya chaîne. To sala, to consommer film na biso, comme d'habitude. To aimer yango, to partager, to tcha ba commentaire kaka ndenge zalara pour que au fur et à mesure biso tozo partager, tozo tcha ba j'aime, tozo tcha ba commentaire, YouTube pe a sala nini a boostango. YouTube a ba caprice na za moko a tombolio moko kitisio na ba chaîne surtout automona ko bato mosusu biso lokola biso tola mosusu bapetit compte tomona ala mosusu ke na otala mate na tie mpenza elema oyo ata sans view te, mais oyeba te ke YouTube nde eza down ezosala te ke okoma na ba sans view wana. Donc mais toye kobeta mbela, toye ko interpeller bana mama Bellevue Kondi la patrona ete tozala focus na ba film na biso, objectif na biso ezali kotala ba film ko support œuvre ya artiste na biso monene ya mboka na biso Congo RDC, la République démocratique du Congo. Ongamona benga ngo mbokelengi na longa congolais na kumanani ata babandeli mokili na olingana zaka congolais po congolais ana gumoro pas possible la grande famille. OK, voilà, tomoni na miniature na biso na bomona na kati wana bomoni ndeko na biso a posté, ndeko na biso aza producteur aza na chaîne na ye La Voix du Peuple. Toyebi ayaki na concept na ye ya ko ba vérité en face, aye na production. En tout cas asala msala na ye malgré ba complot basala mais tout le monde a sala msala na ye. Toyokaka une année passée, ya 2 ans passés, Priska Kanushipi ana zemi ya nani. En tout cas ekendaka ezongaka ti eyoko bima na zemi ya tonton Chiluizi. La famille makambo oyo tomonaka yango, en tout cas ezangaka kozonga te après quelques mois, après quelques années omonango ezongi lisusu na toi. Mais le lobby, c'était hier le 27 que j'avais vu ces posts tellement que j'ai été trop prise. Msale liakinga moena ya to partager yango a na kati ya B52 ezala kité na lobaki vaut mieux tard que jamais. OK, on reviendra tokoya to solo la likambo oyo. Tomoni na post ndeko na biso akomi tango mokili efingaka
nde ntango lola etombolaka alongolaka soni nzamba lola asalaka makambo na ngonga na ye. Qu'est-ce que notre frère Vincent a voulu dire na message na ye oyo? Ba félicitations nanu na ye pour na newborn bébé ya sika oyo abotami na famille Chiluizi. En tout cas, ndeko na biso azalaki na excitement ya ko présenter biso bébé mwasi na ye aboti. Ye oyo babengaka ekomba, ye oyo balobaka ke abotaka te, ye oyo. Mais lelo oyo ayeli biso alakisi biso bébé na ye. Nanu apesi biso kombo ya bébé te, mais tomonaki juste publication aye kotonda botondi na kolo Yesu po Nzambe nde mopesi bana. Batu nyonso to bafinga bino bikomba boye bango ke mopesi na bana ezaka Yesu. Mutu na mutu aza na temps na ye. Mutu na mutu ana temps na ye. Aye bokuta botaka te na ndimi ke na botaka te. Mais quand mon temps viendra, mutu akokanga yango aza te. Voilà. Tomoni ndeko na biso en tout cas nga na sepeli pourquoi parce que eyana kopemisa artiste na biso Priska. Po Priska tanga boti mwana bientôt mwana okokisa une année ben mwana biya mama na ya ndeko na biso artiste na biso Priska. Tanga botaki mwana like mwana Vincent tout mona Vincent moka le cœur bité. Priska c'est une sœur, OK? C'est vraiment une sœur oh bavanda na ye, bazalaki na ye tout et tout, mais relation amoureuse té. Donc a éclairci ça kama kambango to yebika ndenge ezalaki to monanga so bokena ba vidéo précédente bo mona Priska petaka ba plan parce que ezalaka mingi ba cook nde babanda kolobela makambango non Vincent de mobali ya papa mwana ya Priska nanana. En tout cas Priska a petaki ba plan ayaka asalaka droit de réponse so bozongi na chaîne awa na B52 la million officielle. En tout cas bomona vidéo aneza wana tango ayaki ko recadrer bandeko oyo babandaki koloba ba bêtise na tina na kombo na ye pe na mwana na ye oyo abota. La famille so na yo osala vidéo oyo eza pona oluka ko interpeller biso batu oyo tozalaka po yokaki ka likambo oluki même pas au sala ba enquête de savoir est-ce que on a yoki c'est vrai ou faux oluki même pas oyamba la moko bandi ko attaquer oyemba moko banzo finga oyemba moko banzo obakisi na munga na pilipili po spécialité na biso surtout nous les Congolais to ana spécialité obakisa munga na pilipili na biloko tellement nzamba spécial biso opportunité ya kolamba kitoko po kutana na mwasi ayebe olamba penza te ya Kongoli ya ezaka penza moi problème biso tozana ba capacité ya kolamba siko s'occuper to yoki likambo mutu po to lamba ngo ezalaka facile bandongo nanga na monde internet o bakoki obambelo likambo o yo moko tu n'as même pas l'idée balatisi yango forme latiko balatisi yango single balatisi yango slip balatisi pantalon chemise veste na gilet na kati babakisi chaussures na se likambo pende ezui forme mais en réalité c'est pas ça. Donc tout nyonso tout yo loba awa eza juste pona ko interpeller to pona ko yebisa biso bato tozaka biloba loba biso bato tolinga koyoka makambu te soko kikali kambu yo po ye na oya yo bakisi biso bato tolinga ka ko nuire bato tolinga ka ko nuire ba artiste na biso to yeba yango ke nyonso tout o to salaka efutama ka anasi nyonso tosala na mokili oyo tout c'est-à-dire tout se paye ici-bas. Donc soki oloni nguba ko s'attendre te ke obuka bikedi never manioko so oloni pondu kozela te ke na tango récolte o récolter matembele. Donc so oloni pondu yeba ke obuka pondu
solo ne masango obuka masango. Bandeko o bayaka ko insulter, bayaka ko falsifier, bayaka ko créer ba makambo juste pour de l'argent, juste pour non peut-être ko humilier ou peut-être ko ça la sorte que ndeko bazo ya ko baby c'est la réputation azala humilier. Bandeko wana na oyebisa biso. By force ou by fire. Boza na mbano na bino bandeko wana obwaka obebisa ba réputation ya bato. Bandeko obayaka ko bebisa ba réputation ya bato. Bokozwaka mbano na bavi na bino. Parce que tozaka na sa mokili toke futa ona lola te to futa makambo nyonso tout sala anasi. Anasi nde to futa makambo nyonso tout to salaka. Donc c'est pour nous dire quoi? Que Vincent ndenge babenga ekisita ndeko mobali a prouvé le contraire de ce que les gens disaient de lui. Tant na peut-être koka kité pour abota et maintenant tant na koki mwana yeo abotami. Donc bolongo la Priska na makambo ya Vincent. Vincent na mwasi na baboti. Félicitations à vous le couple. Félicitations penza en tout cas. Mwana tango abota maka Bible lobi na biso que bana bazali pamboli ko uta na Nzambe. Bana les enfants sont de bénédictions venant du Christ. C'est pourquoi tout le monde a choqué moi sa bali a obotate mon amte ma pasi. Menga na ebisa baso no baboti te. Boyeba ke Bibli elobi ke il n'y aura point de stérile dans ma maison. Confie-toi juste à l'Éternel. Nzambe wana mopesi na bana aopesa o. Nzambe wana aopesa o. So sambele na ndenga bosolo. Ko sambele na ndenga bosolo na politique te, mais sambele pe na bosolo avec tout ton cœur. Ton temps viendra. Vincent Depo Bali, ça fait combien de temps? Moi, je connais des gens au babalani 10 ans, 15 ans après. Nzamba yo pesa bango bana. Pour bazaki pressé, bazaki passion, bazaki na conviction, bazaki na kondima ke nzambe akopesa bango mwana na tango oyo ekokoka. Donc, na ye penza lelo video o ti na sali yango eza pona yo reconforter ndeko moko o landanga na tango oluki mwana oluki bana na ba façon nyonso tu bana ba oyate bokena ba hôpitaux ba sali examen maman maman za très bien papa za très bien tout est bon mais zemika ande eyate dis-toi ki makomi Biblia Nzambe oyo alola aloba que y aura point de stérile dans ma maison. Yo zalaka wana bondelaka Nzambe wana o aloba que mutu moko te ayake pai nanga pe azonga lolenge ayaki. Tango yo ye na ba problème na bi Nzambe na ana posa mwana. Nzambe na ana posa voyage. Nzambe na ana posa promotion. Nzambe na ana posa ya boye. Salango bien ko yima te zana confiance le quoi ya Siméon, c'était Siméon qui était aveugle dans la Bible C'était Siméon. Il n'a ça en confusion kota na bandeko na bo tikelanga na yeba te eza Bartimée ou bien Siméon ou azaki aveugle. Zana kondima neti ndeko na biso na ya aveugle na Bible botikelanga kombo na ye bandeko na bosa ni kombo na ye botikelanga kombo na ye na ba commentaire et sunganga po to tanga Bible toyebi histoire mais ba kombo tema ba kombo eleki bele ba Belzebul ba Thomas ba Tomadias ba Enoch ba Joshua ba Jean ba Matthieu ba Philippi donc ba kombo tema eleki bele moko esala ke moi oublie kombo mais nayebi que ndeko na biso ya aveugle na Bible azaka na patience wana donc yo pende konanga oyo ozoluka kaka mabota te quel que soit eloko nyonso oyo ozoluka ekokisama na vie na ona bomoi na yo zana kondime pa Nzambe ozwa yango
Salango ka bien, Bondela ka bien. Merci beaucoup à vous, ma grande famille de B52, la mignonne officielle. En tout cas, na beti de sous c'était pour la famille Bota, ba film na biso eza down. Soki biso moto yo kolobate, moto yo lobela biso yango azate. En tout cas, to booster ba film na biso, na ba j'aime na biso, na ba commentaire na biso, et puis na ba partage na biso. Et au ça la que YouTube a propulsé, topé a push ba et ba vidéo na biso et kende liboso parce que film oh déjà ba artiste ba na kacha film oh de dog ils ont déjà qualité. Écriture peut à film ils ont déjà qualité, ça quantité de qualité penza. Mais modèle et kende c'est comme si tu comprendre tes degrés. Il y a film na biso ndenge zo kendele. Donc famille Bota, to consommer film na biso comme d'habitude. Quel que soit quel que soit ba busy otoza nango ba makambo toza nango mais tango zongi luka olanda série na biso et osala biso bien makasi. Voilà, nzamba pambola bino. Je crois que ceux qui est sous Christ azongi te ngai na bino tokokutana na mbala ya sima. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh la mignonne, botika la bena sans la mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 50 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala ba chausse kaka pona ba voiture te.